Saratola TV. Séparation du corps et la gisi. Moi, c'est un mobile bako sanga na lisusu te na mbetu na salon pété na cuisine pété. Poko sanga na nzoto zaka na chambre te. Ba chrétien, ba pasteur, ba frère, ba zelaka na chambre na mbetu te. Moi, c'est faut que bilembo. Saratola TV. Andrangor oyo ezali produit aphrodisiaque. Ribe azobuki la maman na bango pour maman pesa papa, papa zo bopikiliki pour kuna esimba. Papa nani? Papa Jacob. Oh, Jacob alia encore. Kasi mandrangoro eza produit aphrodisiaque. Aphrodisiaque eza ndemo na bankoro, eza ndemo na biloko nyonso to wana. Yango na Bible awa. Saratola TV. Et au moins que y a divorce eza mingi na christianisme ke ba paye. Obi ke ba papa na biso na ba koko na biso babala na baza ba chrétien te ba vanda 50 ans de mariage, 60 ans de mariage. Ba koko. Ba chrétien ba samilaka ou baza rempli du Saint-Esprit. La Bible dit la chair est faible, l'esprit est bien disposé. Il y a la différence entre la chair et l'esprit. Mama molimu comme mona nzoto te. Et on va frère l'église alinga linga mwasi. Kende linga mwasi frère, yebise sœur bonjour. Na sepel na yo, o sepel singa, oza kitoko, tai kitoko, ba sende na lingaka, mula ende na lingaka, miso lokola colombe, zolo lokola aigle, na sepel ba lèvre na yo. Ezako fromage à goma, na sepel na miso na yo, ezako line, olobi biloko nyonso tuana et oyebisi mwasi na lingio, nesiko kende ko nokosa. Oh ngebe. Oh ngebe. Nalala kina lotio. Zabala kisinga. Ozo kende boye. Sikoyo tango zongi bosima ki fleur. Oh ngebe. Siko simi fleur. Siko ozo boa kilanga. Tango boa kelinga. Marabona yamiango tozaki na plage. Tango toza notre katani. N'invite serre bani. Zala clair frère. Saratola TV. Mais ce que compta et simbi kune leki malamu. Au mona que non, makambe ken malamu. Ata pasteur a oté bien, oyamba batu bien. Ata onso pe kita bien. Oui, onso pe kita bien. Ce qui pasteur na mamba sangani nzoto malamba yokani. Abotea na nguya, abotea na bopikiliki na mulimo sato okita oza d'accord. Parce que ba ange ba sepelaka, tamba mona mwasi na mbali bazo yokana bazo sangana kimeza na kati ya ndako na mbetu. Bange ba sepela izaklame. Saratola TV. Tant que soit maman bakare soit nezate mambaya ko lubaka ote soki ndenge te équiparate. Caresse équipe ndenge nini. Ote ndenge za boye mobali ko système ça système balité. Il faut kaka et loko ne loko ki ne sikana yango. Ba comment na Bible wapi. Saratola TV. Séparation du corps monsieur za mbali mso zela ka moi c'est pas banda et puis ça la pi mbali bien. Au vent peu moi c'est pas que noter papa bana lelo je vais te tuer. Aujourd'hui je vais te mordre. Aujourd'hui je vais te gratter. Aujourd'hui tu auras des pincements au cœur. Aujourd'hui je vais abattre ma verbe nyos toi à somme. Attends que Moussala. Oui que non on m'avait promis qu'on va me manger aujourd'hui, on va me grignoter, on va me frire, on va me tout ça. Ozo a déjà mbang mbang. Ozo la masse monsieur Solanzela. Te ozo a rapide parce qu'on va te grignoter. Non te boliba le bongiti. Et bongi. Saratola TV, la chaîne qui assure, Bienvenue dans l'émission Nabino topé na concept Nabino ya sika la vie des couples. Ndeko papa ndeko mama bisike zwamio zwaki tifanda kasi bengana bana na chambre parce que eza makambo etali la vie des couples ndenge nazolobe mission la vie des couples na kati la vie des couples tozomona ba réalité nyonso oyo elekanaka na ba couple et bozala étonné to analyser peto côté ya bandeko elongona le prophète béni du ciel docteur Patrick na banza boyebaka na mikoleleki docteur Patrick Abisarabino azali docteur Patrick kaka spirituellement te atanga pe éducation à la vie. Alors nzamba révélé ba divorce leki ebele na monde. Ba divorce ezo sala mabana bazo zala ba victime. Nzamba inspiré ezana makambo mususu ezo lekana na ba couple ezo senga kolobela pe ko interpeller ba conscience abatu. Papa mama zwa kiti vanda lelo tozolobela la vie des couples.
ba séparation des corps et utara wapi netinga na okara séparation des corps séparation des corps ezarani et puis nino esalara que séparation des corps et ya na kati ya couple ba planification ya kokanga kobota papa tokomi na bana 5 tokomi na bana ebele tobota sous te bwa kaka libanda est-ce que eza biblique est-ce que bakoki ko planifier kobota to redécouvrir yango elongo na docteur Patrick et puis makambo etali ba caresse et tema likolo makasi rapport sexuel ya ba chrétien il faut ça la malolenge nini en tout cas un grand merci na bande konyoso na monique bovandi déjà bobi maman Sarah na sans tabou kati na kibonkolo ouais sans tabou kati na kibonkolo et le on a docteur Patrick mocha bakiti bovanda président bébé la vie que commentaire que zongi Eliezer kanuko ya toza célibataire. Mais il faut zala parce que un grand garçon, Kalamingi to Lukobala, il faut zala homme matière. En tout cas, merci na maman présidente maman Nathalie, merci na la meilleure fan du monde, nyos bande ko nyos tout, bolinga chaîne na biso, bo continuer ko liker, ko partager, ko commenter, donc ko s'abonner, bo continuer zala batum su botala nga menan bo s'abonner, il est temps bo s'abonner. Balobi la fondation Saratola et Selibino pilipili kitoko wapi na ebisibino pilipili ana pousser okolia ngona kwanga mais makoleza na nzela ezako ya kala mingi te bokomona ena sima awa sans plus tarder merci beaucoup Montréal ingénieur Josué malgré le lot et penza en retard na ebité tuna baby wana mema ki wapi bonjour docteur Patrick bonjour maman Sarato la première dame grand esprit merci na honneur au pesibiso ko yambabiso na émission na bino conception na bino ya sika. Vraiment merci parce que tu as démarré en haut, nous analysons tous ensemble, tu as la qui piste wana, celle l'ensemble belé peut être sollicité pour les canawana, les lopes concept ya sika, biso to zingolu na misu na bino, ko les canaisus pour na kolobela makambo oyo ya bolingo makambo ba couple, makambo mabala, makambo nyonso wana. Merci. Voilà. Merci beaucoup docteur Patrick. Yamboto ko tapena na kati émission na biso na yebi ke bande ko na ba commentaire ba ko koma déjà. Mais docteur Patrick to yebi on a ba émission ya makamonzambe ya kotea mais lelo ndenge ni to koti su na ba émission ya éducation à la vie ya ba vie des couples na yebi to ko lo bani na bato bazo kama lelo ko mona on a plateau ko parler sur makambo etali vie des couples et puis la sexualité. Merci beaucoup maman Sarah pour mon tourni et ça simple pour nous répondre. Oui. Makamunyon surtout eza na kati ya Bible. Batune ba yebarate. Caresse eza na kati ya Bible. Tendresse eza na kati ya Bible. Rapport sexuel eza na kati ya Bible. Puberté eza na kati ya Bible. Ozomona. Divorce eza na kati ya Bible. OK. Polygamie eza na kati ya Bible. Makamunyon surtout aux nzambe sana kata mokilisi dans la parole de Dieu dans la Bible. Biso ne ba chrétien to ya kotanga rande bienté. Biso ba chrétien to za rande likolo. Awa balakisa na Bible ata ninga ko sala rapport sexuel. Mais muto ayebité parce que tant nzambe abimisaka Eve azaki na bilamba. Tant basumuki batikala kinini. Batikala bolumbuti. Nzambe ne kozwa nyama bomi azu poswala ti bango mo balata ki makasa batikala ki ni bolumbu baloba ngo za kata Bible siko biloko ndengwa toko banga gati. Nous avons remarqué que ba couple ezo beba mabale ezo kufa bat bazo benga biso papa délivrance na ye na délivrance na ndengi ya ba couple côté ya ba jeune maté ya otote ya ngona ba église na ba kilte ya ba mama ndenge nini ya kotanda mbetu. Omona mwasi aibindengini ya otana mbetu te. Mwasi aibindengini ya kuparfume mbetu te. Mbetu ezaka oya mbetu nini te. Mbetu eza mutu. OK. Parce que soko tangi na Genèse chapitre 49. Omona keno Jacob azo lakela mwana mabe ribe. Abi yo ribe okozwa prééminence te parce que o mataki likola mbetu nanga. Ribe mataka likola mbetu boye kaka te. Ribe akushaka na mwasa papa na ye. OK. Nde Jacob alakeli mabe. Ozomona balobi ba biloko nyonso mabi que non Ada koni sa femme Ève baboti Caïn.
Elle connaît encore. Donc Adam a sangani nzoto na mwasi na ye baboti kayen a sangani lisusu baboti abe ba komi biloko nyonso na Bible. Yango ya mona lingala balobaka ayebi nzoto mwasi donc koni. Yango na pinda ko. Koni. Wana na lingala ya bopeto ayebi nzoto mwasi na lingala ba Kinshasa to yebi o balobaka. Internet ekota kikuna. Voilà c'est ça. Toko ka sonité talabat bota langa. Boyebi ke no na terme mwanzambi o ezamanga mwanzambi. Parce que nzambe mutolobaki, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Nzambe alali si muto azaki na bilamba te, il prit l'une de ses côtes à longole bilamba. Il fit la femme avec cette côte là et mubala lamuki. Mubala ataki chemise. Pour nzambe pour la première fois, aye ko sala pour soigner matang bat basumuki balate makasa. Avant balata makasa bazaki ndenge nini. Donc tu vois que non, toutes ces choses-là est bel et bien exprimées dans la Bible. Dans la Bible, balobela, bana ya lot, ya liboso, atandi papa na mabela langwisi, amatel papa likolo, accoucher na papa, azuizemi, aibisi leki, obukana, ngaku na buto leo na zaki na papa, natandi, position, opposition ezali dans la parole de Dieu. Okay. Toutes ces choses-là, il faut tout solo la yango, malamu clair. Ndena kishasa mabalubaka solo la pembe po mabala ebonga papa mobala watikanga mobala linga esute mobala boxinga akumi na mwasi msusu elanga ngwe bandi est-ce que mama wibine basukolaka bosoko sukolaka il faut biso ba pasteur to lobela bino soki mama sara lobi ote azo sapte ngasko pasteur nazo te ya bino omona que non okozwali pamboli soko simmer na ndenge bonzambe soko zongo na ndenge mukili na ndenge ba blague tala christianisme mabala e fandate waka pasteur a divorcé pasteur a divorcé ndenge nini to solo la babluka ndenge wana ozomona et au moins no to ya divorce za mingi na christianisme ke ba paye obi ke ba papa na biso na bakoko na biso babala na baza ba chrétien te bavanda 50 ans de mariage 60 ans de mariage bakoko ba chrétien ba samilaka ou ba rempli du Saint-Esprit. La Bible dit la chair est faible, l'esprit est bien disposé. Il y a la différence entre la chair et l'esprit. Makamamolimu comme mon anzotote. Et on va frère l'église linga mwasi. Kende linga mwasi frère, yebi se sœur bonjour. Na sepel na yo, o sepel singa, oza kitoko, tai kitoko, ba sende na lingaka, mulaende na lingaka, mis lokola colombe, zolo lokola aigle, na sepel ba lèvre na yo. Ezako fromage ya goma, na sepel na mis na yo, ezako line, olobi biloko nyonso tuana et oyebisi mwasi na lingio, nesiko kende ke lokosa, oh ngebe. Oh ngebe nalala kina lotio ozo kende boye sikoyo tango zongi bosima ki fleur oh ngebe siko simi fleur siko ozo boa kilanga tango boa kelinga marabona yamiango tozaki na plage tango toza ndote katani n'invite serre ngolbani zala clair frère. Voilà l'ingénieur ma frère. Il y a ma chrétien. Il y a ma frère Moulim. Il y a ma chrétien. Ma bondeli. Bolingweza ma bondeli ozo kenyoanate. Et puis maman Sarah bongisa des questions. Est-ce que pour la olinga moi si faut tout na nzambe na ba prière. C'est ça. Retraite. Pour la olinga moi si. So ki frère ya poto ay ko lingo sero ko ta retraite te. Mbala moko lingi. Mais so ki frère ayemba na église pantalon ya konzuluka. Alingi yo au moins frère faut to kota ma bondeli, faut to kota ma bondeli. Au côté ma bondeli, tous autant la possibilité pas moyen. Les problèmes. Et puis problème mususu. Pourquoi ba pasteur ba lingaraté ba frère bazana église ba la sœur. Ba linga ba sœur ba na ba frère bazana mambongo utalibana mbala poto mais frère azana logote azana logote ko senteo na bo église panza na bo église panza sera kendete ake kuna ba ko senteo kuna libanda. Frère pa bongata bongisa mikolo. Sera ko ko regretter so na linga ki frère wana elingeza la bien na ngana vanda bien. Donc ezama belé belé nzambe a révélé nga na kolobela molimu na kolobela pe bonzoto. Est-ce que mobali il faut ça la sport nini? Mobali faut ça makasi. Na Bible ba koma on a coupé sur ba verset zailanga na kimia est-ce que ba komi mobali pe saka moi si joie obali moi si faut pe c'est joie et sengo donc et c'est mobali au sepel ça moi ça sepel là ayo ka maki no zana kata paradis c'est ça c'est la Bible. Salomon zokumisa mabele moi si Salomon zokumisa taille moi si azol ba bloko nyons tout normal.
Ce qui biso tolo biango oh non et comme mabe. Oh et ça la Bible. Ba tu bazo pengwa na makambo na divorce et salama. Il faut yeba ndeni ke no yako adorer mobile na yo. L'adoration n'est pas faite seulement pour Dieu. L'adoration des hommes existe, c'est ça ce qu'on appelle la glorification, les éloges ou les compliments. C'est la même chose l'adoration. Si on a dit que nos chéris, tu es belle plus que toutes les femmes. Tu es le plus beau d'entre 10 000. C'est la même chose. Mais comment adoration, les mots adoration, l'adoration des hommes existe. Ce sont des vocables, ce sont des verbes. Comment tu n'adoreras que ton Dieu là dans le sens spirituel. Bon, autant moi sur la tiki, tout ça bien ma carte, tu es ma fleur, tu es mon jardin, tu es mon tout. O adorer, toi adorer. Alioka comme on a un compliment, c'est la même chose. Tout ce qui est ils auraient dit musicien, chrétien, musicien. Ce sont des jets de mots. C'est la même chose. Merci beaucoup, docteur Patrick. En tout cas, émission, on a mon idée à battre dans commentaire. Bon, parce que ça a série, c'est une série à vie des couples. Docteur Patrick, nini salarake couple qui commence à niveau de séparation des corps. Et puis quand on parle de séparation des corps, ils ont séparation des corps et la ici moi c'est na mobile ba ko sanga na lisusu te na mbetu na salon pété na cuisine pété pour ko sanga na nzoto zaka na chambre té ba chrétien ba pasteur ba frère ba zelaka na chambre na mbetu té moi c'est faut tike bilembo. Là, je parle comme un homme de Dieu. Ok. Il faut tika bilembo. Les rapports sexuels, il y a un monde à rabattre babalani. Batik la rabango 2 semaines. Et ça na musala. Nuit de noces, tant frère, nuit de noces. On ça ma seki. Kuno ça ma seki. Ko ça ma seki te. Et bizarre, ils ont monté. Ma commentaire qui est zongi. Bandena mutuna na bosani. Ni ne benda séparation des corps et puis c'est séparation des corps. Ah, ce que vous expliqué que séparation des corps il a 6 mois dans Bali ba osanga ba ko zana metu moko mais va pesa mninga mu Congo wa pesa mninga mu Congo conseil na pesa ba marié ko so mara metu mnene te marié nyo so za metu mnene 1m90 1m80 na boyango metu muke so bozo yo kana te boko tutana na bututi boko lobana. Séparation du corps et salma parce que mettre l'équipe munene wa okina kwena ye wa okina kwena ye ngai prophète Mobix le prophète des étoiles docteur Patrick docteur de la parole de Dieu na lobi boye mais tu fais comme un réduit et comme un muké ata oyoka na papa te ata oyoka na mama te mais na butu botutani ozonga ba tikanga bolobaniti bobongisi séparation du corps yangwana séparation monsieur ezalaka du couple séparation du corps mais séparation morale. Séparation de l'âme. Beaucoup ça fait moi c'est na mbal bosanga na nzoto mena esprit bokabwana. Moi ça va pharmacie na bibo akuna mais mbal a habité. Et ça séparation. Là comme séparation en esprit. Bozana meto moi ça ba business. Moi ça mbal a habité. Moi ça fongo la compte to ba pharmacie ba boutique mbal a habité. A habité ba ndekone keba mbal to habité za mbet hôpital. Alors, tu as la séparation du corps, sur un niveau de séparation de l'âme, séparation morale, séparation de l'esprit. Et ça, au moins, on appelle séparation du corps, Moussoussou, et ça provoqué par les maris de nuit et les femmes de nuit. Si moi, c'est frigidité. Moi, c'est un rapport sexualité. Attends, ma belle, ma belle. Moi, c'est un sépelaté, un lingaté. Oh mais ozo se kandenge nini ah okima ndenge nini makambo oyo na lobi na maté ba maman bolimbisa ngai ba maman je vous dois du respect botika ngana loba makambo oyo ezali makambo sous concept mususu tikana tolo ba makambo oyo oyo bongisa ba couple na l'église ezote ya maté na l'église ete ya maté omoni baté ya maté ya mariage juste quand mukolo bato babala naka au moins mukolo bato babala naka mukolo bato babala naka ndé le pasteur a joué micro au commencement était comme ça voilà l'homme Dieu créa l'homme et la femme et il prit l'une de ses côtes il informa la femme il dit il n'est pas bon que l'homme soit seul je lui ferai une aide semblable à lui Dieu forma la femme du côté de l'homme et l'homme se réveilla il s'écria quand il a vu Adam voici cette fois-ci j'ai vu l'os de mes os chair de ma chair je l'appellerai Ève
Ève, la mère de tous les vivants. On a été amis, tout ça, Zalamayele, tout ça. Ote à moi, c'est Zalamayele, Ndengini. Moi, ça n'a pas piso, Likamoko, histoire, moko vrai. Tant radio, ça m'a l'amour, et bandai, ko émettre na kala, na gishasa. Couple, moko, l'ingé kabwana. Moi, c'est un bal babalani, moubala za chaste, moi, ça za vierge. Si quand on babalani, nuit de noces, moubala ko bana moi cité. Moi, c'est pas ko bana mbalité. Bon, c'est finalement. Au moment où on passe à Poto, on va couper Mubali. Mubali, il faut couper moi c'est Afrique. Non, moi ça va linga pe Mubali. Mubali pas linga moi si. Oh, ça epexamité. Epexamité. Si quoi yoka histoire nzakindeni. Mubali abisi moi si abi. Ce qui n'a lati couper rouge, c'est que ça dangereux. C'est que ça matata. C'est que ça makasi. C'est que ça ya kuinda. C'est que ça ya kubeba. So moni n'a lati couper pembe be blé, c'est que loko ezate. Moi, c'est pas ça que vierge à éviter. À Zolamba, à tout à Pondou, à Samaramnyosto. Moubali lundi à la coupé à rouge. Moi, ça c'est l'autre. Mardi coupé à rouge. Mercredi coupé à rouge. Jeudi coupé à rouge. Vendredi coupé à rouge. Semaine l'équipe. Semaine mbala à rouge, 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 rouge. Ah. Semaine mbala à la tipembe, à la tiblé, à l'andisi, 4 jours, rouge, rouge, rouge. Moubala qui m'a pas pasteur. Eko simbate toka bona eko simbate papa boto bala na kasi ko boka bona pona nini séparation du corps ya nini o comme na divorce bandelbu eko simbate bo ko église soni bo bala ni kasi ko ah likamni na bengi c'est likamni mobala ni boka bona ote na sena ngelo mote olamba na saka nyosu na tikela ke mai na kikoso tala biso ba na Afrika ba douche za la kata ndakuti na memela ke cantine na tsela ke maya moto na lambela ke lituma na sama mnyosu ah bon ça va comme ça asame pour mbali asame pour mwasi mobala kanisi ke no ndenge passer asame bon asoela ki na ya pa asoena sera pa c'est que koinda semaine mobimba mbala taka couper à rouge 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 c'est que banda mobali té donc ah il faut to like ça ndenge ni moi ça banda mobali faut ko like ça ba préliminaire ko banda ndenge nini donc moi si faut cause la yo za na ba bazo condamner Denis si o ayemeli moi si na ezali sumu té surtout le barama mususu mabema mususu to zonga dans la parole de Dieu ezali sumu té Salomon ayemela moi si na alors et okoma que non pasteur ayambi ce couple wana ayo ko tuna mobali siko est-ce que possible sangana nzoto ono pasteur non to sangana nzoto te atul mwasi bana bala na bo sangana oto sangana nzoto te ah papa siko yo zongo benga mwasi pwan o pasteur na yebisaka ye so na lati couper rouge za dangereux eza somo eza matata siko na lati yango mikole belé asa yo lokote couper rouge laxini o elakisi mukolo ngo to sala rapport génital okolo baté likamonde ngwana nde pasteur pa ibisi mwasi tamba zongaki mwasi afongoli je tamba sangani lobi mbala ke cheneta o lobi mbala zonga bo diama lobi mbala mobala fongoli je mbala moko ah ezakinde kuna donc séparation du corps yango wana et ezana bato sous séparation du corps ba ko profiter lokola ba pasteur a ko profiter a matina ngomba 100 jours. Yo moi so no 100 jours, nga maman 100 jours. Bon papa tiki na nan. Maman 100 jours na ndenge nini. Moi so no 100 jours. Bible lobi boyi. Moi si soko bali na mte sali nzambi, soko bali okomia ya mobali wana. Et chaque fois so ki ke no bozana prière moko pona kamoko za spécial nde boko sangana te. Mais yo ke ne 100 jours. Po papa ça ni. Azo ba protocole ange bako apaiser a masturber tant que la masturbation ses conséquences ne troyeba tu vois donc c'est un peu ça la séparation du corps alors pas chrétien et comme belé au moment où ça me la bien aya pe souffrance menanda pour séparation du corps maman zolanda biso est-ce que vous peut ça papa nous autres mikolo vous peut ça te si quand ton mari de nous à côté la papa prophète bon de la pour un mari de nous bima et pas papa tant femme de nuit à côté kuna a demandé ni tant ba lali sambal no ba komisi ba lembisi a komi lembele drapeau hôtel malisouté yo mo to fongola porte wana
nzambe apambulela nga ba mama bizali lo batiaka na Kinshasa na chaîne mokobu mama nazo ba biboye nga mobali so nya voyage na bokawise mai nyonso to na kawise abeli na potali bumu abeli mo diska ki voyage kuna sa eloko moko te tango azunga nga mona ebi ko sala ba bibaka na pilipili na tangawisi moi si foye ba ke ndenge za via mobali moi si aza libulu mobali aza nzete fait élément. Or je vais expliquer sur le plan spirituel, sur le plan scientifique, les pénis, les glands, les bourses, comment les retirer ça la marque. Est-ce que super mes anges tombent? Super mes anges tombent l'idée? Mon bal a 3 liquides, liquide séminal, liquide prostatique, na spermatozoïde et ça la marque lors de l'érection tombe la canne. Il faut moi ça préparer bien. Ndébi misi sperme. Alors pour pénis ezala, il y a vos éléments. Qu'est-ce qui se passe? Il faut penser à Moubalé à la pensée positive. Alors, tant que vous en avez mabé, oh, le gland, qui est la partie spongiée du pénis, là où il y a l'ensemble de tous les muscles, et il faut que nous préparions l'alimentation bien. Moi, si il faut que nous biloko eza ba stimuler pour na Moubalé tel net nganzamba la kisanga yango ko stimuler ba produit, ba matière, ba fruit, ou que ça que non, peni ya mobali ya papa, ezala ya bopikiliki. Place au côté wana batu ba otu na ba commentaire docteur Patrick ezali sumu chrétien alia biloka bokoko aluka abakisa bopikiliki ba bokungu ba nzoto ba nzete est-ce que ça vraiment biblique? Maman nangai na Bible awa zano na luka na Bible no question tout nangana no na luka sona kozwango ba renfort lia soki nini oyo lia nzeta kamba lia nzete soki ya nini boy ankoro sala boy sala voilà mobali ko lia ba biloko wana ezali sumuti papa so ko lia ba nzete so ngo agrandir peni na yo problème ezati ce n'est pas un péché na otanga on a Bible. Pour la Bible, Genèse chapitre 30, verset 15. Elle lui répondit, est-ce que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils? Et Rachel dit, eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. Mandragore oyo ezali produit aphrodisiaque. Ribe azobouki la maman na bango. Pour maman paie sa papa, papa Jobo Pikiliki, pour qu'on ait Simba. Papa nan. Papa Jacob. Oh, Jacob alia encore. Quand c'est mandragore, ils ont produit aphrodisiaque, ils ont des mona bankoro, ils ont des mona biloko nyonso wana. Yango na Bible awa. Sikoyo Jacob a joué yango. A mille fois qu'il nous couché et pas y a Rachel. Mandragore. Peut-être qu'il y a évité mandragore, ils ont produit aphrodisiaque, c'est pour réveiller. Alors, biloko nyon surtout wana. Ceux qui battent à la Bible, bazo sa elango. David au monaka David, tant que koko. Bible dit que nous bazou les deux jeunes filles, bazo coucher na yé, ou alala pour appeler ça yé moto pour piquer qui moto en kufa no quitter. C'est dans la Bible. Bible le ba m'embélé. Biso ne ba chrétien tous avertis. Mon peuple périt faute de connaissances. Nazote a annoncé à ma sécurité. Je suis serviteur de Dieu appelé. Appelé ouais, consacré. Na lingi libala na ebonga. Matea o yeza po ebongisa libala na bino. Comment on m'a bête, comment on m'a aventure te. Tala ngona papa, tala ngona mama. Pour na bongisa ba couple. Obi ce couple bongi. Ceux qui na metu bandi malamu. Libanda na sali za malamu. Frère mabele lisa embat. Moi c'est moi babumani e utina chambre e kotina salon et là. Ceux qui kuna bandi mabe na chambre kuna nyosto za mabi. Ndio mona ke no papa la mwina tonga botika mbonga biloko yolia. Abotika mbonga kolia pona nini? Kuna simbagite. Et papa ndengo wana, to mama ndengo wana. Okotsa ki to ba dossier pas signé. A vous signer te azana kanda nervosité tina musala. Ndo mona kino to kotsa ba document so ki gouverner sonne cha na lingité. Baton to mona ngo pe l'ambassade batu nyo kutata question to zalo pa nord de maman refi. Refi wana e utaki kuna ya solo. Kuna simbakité. Ndesiko kino répercussion na mo. Mais ce qui compta et simbi kuna leki malamu.
au mona que non makambo ke malam ata pasteur a oté bien o yamba batu bien ata onction pe kita bien oui onction pe kita bien ce qui pasteur na mamba sangani nzoto malamba yokani akotea na nguya akotea na bopikiliki na mulimo sato okita oza d'accord parce que ba ange ba sepelaka tamba mona mwasi na mbali bazo yokana bazo sangana kimeza na kati ya ndako na mbetu banze ba sepela izaklam siko nini bato bazo leka na minute ba olanda biso baza déjà na étape oyo ya séparation des corps bazo landa na minute nini bako sala séparation des corps to ko bateke no bozonga na kamba mo il faut que no toyeba bobenga mosel na nzambe okay obenginga to sololi pona koyeba ndeni ya kubongisa mobale mso boyi mwasi mwasi na iba ko sukola na munoko na nte est-ce que oyeba ke no kirlang ezali bato yeba sala kirlang babenda ka lolem na ndinga na se lolem mona obenda ndinga na se na liko na pavillon likolo kuna il faut benda pe kirlang le kakuna o brosser mina yo eza na brosse petna brosse makasi pona kolongola ba jaune jaune eza na bakati ba couloir wana elongwe ozui citron otangisi mana na munoko sali na place ya ben de bouche pour protéger mon noble pendant longtemps pour nous soyons est-ce que c'est là nos citron citron faisait la moninga ya ba couple ya liboso ezali citron pilipili tangausi ail matungulu tomate ya rouge na expliquer ma mebele alors bato bakozonga na ndingwana te bozonga na prelo bakabwani. Est-ce que nous sommes ça sur ma bille, les morts là? Et ça, on va te dire que éviter nous sur ma bille, la carte zolo. Il faut que nous tirions zolo na on a elamba na linge, vous allez approprier pour na zolo. Nous on a que nous va coupler. Zéro non, ma téléphone m'bali. Moi ça m'ba bala libo na metu, bala libo. Au moins nous m'bali mutu neza kotu ya moi c'est kitinase. Baza mila indenge moko. Pour nous m'bala mati mutu ne likolo moi c'est kitinase. Pour solo zolo moi soyez la mbalité moi ça zo respirer soleil mamabe moi ça tel que non na sina mesana akitika moi ça comme agam couser 1m80 1m80 solo zolo c'est très problématique bazon en donc ça parmi ba cause pour créer la séparation des corps mato ya moi si faut ba que no mato ina ngandenge zaboué pour tant to so mama ba caresse so nezate mamba ya ko lubaka ote so kindenge te équiparate caresse équipe ndenge nini ote ndenge zaboué mobali ya ko si moi ça aussi c'est mbalité il faut kaka et loko ki ne sikana yango ba comment na bible wapi ouais balobi ko sise ba benga ngo sodomie hein sodomie eza makambo sodomie eza na voie ya Nice on eza sodomie soki ndengo wana c'est que caresse fait comment le roi bobi que no loko ki na nzela nango et tout en nzela on sait que au moni musapedo so simela mwasi bo simba na ka boye bosuka na liboko ona bo yo tango ya ko simba mkongo mama boye il faut mkongo pe tout en mkongo tout en pika kuna nengwana c'est ça. Au moins que nous simbate, au moins bateau ba yaka liboso na biso la évangile na ndenge mabina ndenge loyingi na précipitation la basel mo kamera oyebi na uti ko sala modération ya fête moko ya mariage ozonga na mamba caresse wana si j'ai zali que non elo ne o salama pour que non bateau bazan séparation du corps bazonga ana fonga parenthèse na uti na fête moko so fête yango ngamu na zaka animateur ya fête wana bakotia nzemba kofite ya kofite bakotia nzemba falite ngana lo baote lokanga pasteur no sa animation nino nzemba fale betate nzemba président di milite betate e ko beta et tant bimina tongo ma pasteur moko nzo babi ngakuti na tikala ko ningana tate ngakuti te lo motel ko te po banzemba nzamba nzemba sumna tuni oyokaki to yokaki te oyokaki oyebite no frère fale nzemba Adolphe Muteba ya mikolo oyebite oyebite. Non, je ne suis pas. Tala, au moins, comme ça, yo mo eza mabe. Donc verset de batubate arelo ne sika na ngoba ko sisi ezali sumu. Ezali sumu te parce que ce qui bolobi bongo, c'est que mon na tout ana oui, ça va. Misu na misu pe tout ana yo komeka osa ka rester aux oloboko no lexaboué tantôt na sima mama ton komeka osa la ngote parce que tant le boko est tout fesse. Au moins nous est comme dans zone monsieur il faut faire et simbate à une émission je suis comme ça docteur Patrick a été à combat spirituel qu'on a une émission analysons ensemble
kuna to sale mission so bobi que nous Holanda boyebo ya mambo ya Bible combat spirituel intelligence ya Bible kuna apesa Bible mais na ningi ya sexualité c'est normal c'est biblique pour na kosunga alors au mona que non to suki na nata na wana nan boy bat ba kozunga ndingo na te to suka mama ko sokola na no pamba kaka au mona nous a problème mama bando zali na forêt équatoriale na sema beaucoup na yo na sema kolona yo forêt équatoriale forêt Amazonie est-ce que une forêt ça seulement bien nam oko melate même ato sukuli siko te mais ça rappelle musala ba papa docteur Patrick musala ba ya ba papa to boité musala ba papa wala me papa peut faire quoi faire est-ce que na mukilo papa soit à quoi faire musala ko yozo ça petit elle est dans l'émission laisse tomber est-ce que papa nyo soit à quoi faire mubal musulmane tinga na mchaba kwenga mona kumdekorenga muponga mona quoi faire na plantaka na sala ba salon de coiffure na ko épiler mutu na ko sala mwasi nanga ba makiki na épiler na ko sala soin de visage pédicure pour na za mutu métier est-ce que papa nyo soit bindé ba simba tondese parce que no tondese zokisa makasi ko lekana gilette pour ba da tondese on so écouter donc so eko zokiso mabe makasi fo et puis il faut mutu il faut yeba que non même atata on sa rasage en haut pour y bim ça va bouton il faut qu'il on a sens de poil au moins mboa so on la lisi ba poil ndingi la kawana ba bien on a sens de poil au moins moi pa olala a c'est pas nao so ozongi si ba poil ndingi contre ils ont nanja contre courant au moins télémité moi pa siliki ndemo que non mutu super ce ka sali rasage mabe au moins no bambuma parce que mbuma za elo nini so pa na loka quoi faire moi ba métier belenza ba sanga ngolo so ki mutu atia mutu ba coin akitisi gilette makasi au mona ebim ça va bouton au coiffeur ma beaucoup les amabe les amaboko à coiffeur les amabete a kiti ça va quoi kiti makasi tant que kiti makasi gilette kiti et ça le va bien en français écorchir écorchir ce sont des petits plaies qui sont invisibles à l'œil nu mais ça existe dans le corps ba pota ou monde na raté écorchir parce que tous en écorchir tous en maîtriser ça ba pota ya kati écorchir ça pota mais au monde on a mis mais so bois savon OK chuba alors au monde que non ceux qui au kati quoi makasi ceux qui tango elinge bima et bimina musuni ande bouton est-ce que il faut pas ça non quoi faire aiba maramnyo stwana so mtaza quoi faire donc ba tu po ba zongana to sala ba salon ya coiffer ba forêt équatoriale toni mais ndenge za boye moi si pas ça quoi faire te docteur Patrick mais il faut que yoko la rater il faut que yoko la bo ken salon bon et ça mandeni neto mona mikolo na ba TikTok au moins ne comme na ba salle de massage moko ya mystique moi si yaki na salle de massage moko boye donc tu vas retenir que caresse na session ezanango normal ezanango alors na session monanga ya ko lobate pona bat bazongana batu bazana ba séparation du corps na kolinga ke nezo asko émission mbimba comment va kozonga comme ça na opesa ba préliminaire nyonso tout ba faute nyonso ko c'est pas moi si et puis ba ko batela que plus tard séparation du corps ezonga oui il faut vraiment si ba séparation du corps ba mabena ngo parce que moi non suis papa mambo kabwani répercussion qui t'est pas bana bana ba vivre na amour na bino les enfants sont les fruits de votre amour papa il faut linga maman il faut linga papa oh mari aimez vos femmes soyez soumises Tcheleka mari aimez vos femmes aimez vos maris l'amour est réciproque femmes soyez soumises bazon na ndenge mabe donc moi ça va endroit ko lingate moi ça ko lobate moi c'est ko banda mobalité moi je t'aime te moi ça ko papa j'ai envie de toi séparation du corps monsieur ça mbali monsieur zelaka moi c'est pas banda et puis ça la pi mbali bien au van peu moi c'est pas que noter papa bana lelo je vais te tuer aujourd'hui je vais te mordre aujourd'hui je vais te gratter aujourd'hui tu auras des pincements au cœur aujourd'hui je vais abetre va verbe nyos to ya somo atoke musala oui que non on m'avait promis qu'on va me manger aujourd'hui on va me grignoter on va me frire on va me tout ça ozonga déjà mbang olu la mwasa monsieur Solanzela te ozonga rapide parce qu'on va te grignoter non te boliba le bongiti c'est pas ça quoi kufa te kufa bon quand ça te que notre délivrance otoko sala ezaka rababa shindoro boshika non zongela mama ozongela mama ndenge ni mama il faut yeba que non bazongela papa boy
eza na basi musu ba subaka na mbeto ko suba les atta zabi subate mais peut-être abela to malade mon mbala bela apostate ko biko non arrêt we kanga masuba les atta mo bima ne wa basi ba zapi na biloko na en tout cas alors ce bimi et bébé sima mbeto maman il fait ba non dra lundi ezali ya mardi ezali ya mercredi moi c'est ça na ba thème o biko non lundi za na thème na ngo bleu ciel wato yab na l'émission mobimba to expliquer ba dra wana titre na ngo ka chambre. Ah? Au titre, on a la chambre. Ok. Oh, chambre, il fait ça. C'est donc ta explication. Chambre, il fait ça na kiti. Est-ce que bon rapport sexuel, nous se fait ça en Nambeto? Ah. Chambre, il fait ça na kiti. Bon, on a douche, papa, on s'est fait ça matin. C'est très, très, très important. Christianisme est tout le monde na hypocrisie oyo. Christianisme est tout le monde na hypocrisie oyo. Hypocrisie oh ils ont ça va divorce babi basala ka na chambre na mbeto te na chambre na mbeto chambre congélateur ko zala nzambe apambola yonde ozo chambre ya bien congélateur izala kiti ezala et puis ça va kiti mususu ngane nazalia sona kina poto na okena izine ba invention ba kiti basa ba kiti réglable oui ma capino ba kiti réglable est-ce que non même attends libala moi ça me couche mbala mlai incompatibilité pe ko zana mbeto OK alors moi ça me couche mbala mlai ceux qui te zam couche ba régler quand hematite ba ko kan mlai est-ce qu'on appelle si doit on lia monter on lia Docteur Patrick, en tout cas, émission tellement vaste, dans mon explication à chambre, na banza to émission wana Docteur Patrick a expliqué biso, ndeli toko talambetu, badrani to ko utiliser ba thème. Il faut mobala za ba thème na ye. Mobala za alinga vert citron, vert caca et ainsi de suite. Et puis il faut éviter la couleur des sombres dans la chambre, la couleur des ayant des sombres, ba noir, ba vert caca, ba bleu de nuit, biloko bongo, ba rouge bordeaux. Non, il faut la couleur moko ezali ambiante. Mais docteur Patrick, congélateur ou explication dans mon temps pourquoi faut ça dans la chambre. Bongo kasi maya pio eko sunga peti. Maya pio. Eko kitsamte mate. Bon, maman, ça n'a pas compris. Bato a été à la biso. Ah, ils ont makambo minene. Ils ont makambo vie. Makambo vie, ouais. Makambo séparation na ba divorce. Nous sommes en commentaire comme ils sont comme aboité ndeni. Yo. On a la chambre été. Aux en la chambre. Aux hommes balité. Aux hommes balité, aux hommes balité. Bala. Si aux hommes balaté, c'est aux a possédé la femme de nous bien mariée de nuit. Ils ont été les là yo. Si on comme na mobile, il faut congélateur ezala. Ba kiti ezala. Ozomona miroir il fait dans la chambre ya mobimba au côté mitali. Ça fait partie de l'élégance, ça excite aussi le miroir. Miroir est positionné, on attend la chambre. Miroir est en place nini, na positionné la chambre. Voilà. OK, merci beaucoup docteur Patrick. En tout cas, émission est intéressant et ça peut monner ne makasi. Docteur Patrick, est-ce que ça la planification ya kobota na vie des couples? Que papa Mikolo et loko lingarape préservatif té, il faut boire à libanda ou boire à mupandi. Est-ce que ça biblique? Est-ce que ça n'a pas conséquence? Mouto ça la préservatif en quel félo? T'as dit à gagner. T'as dit à gagner. Préservatif. Batu nyonso va ça la préservatif. Ba quel félo? Pardon, et serré là où t'as pas, tu as serré ma casse et puis c'est confusion. Batu nyonso o basa la préservatif ba okendeli felo. Na Bible Jacob azaki na mwana moko, azena bana misatu comme Juda, azana bana misatu mwana busuku moni Yami bale Onan, yami misatu Shela. Onan azaki méchant, abalaki mwasi na ye Tamar, akufaki Onan aye kozwaye. Sikoyo il était question ce que Onan a botina Tamar wana mwana kozwa kombo na yete akozwa kombo ya alors pour mwana zwa kombo ya te boya sa mosala punda ce qui a zo versé ba super mena versé libanda nzambe abomiye
C'est la même chose dans le préservatif, à une intention à verser les bandes, Nzambe au Bomayo, occuper les félos. Ok. Voilà mon explication. Donc, ndé bande ko basala la planification, tu sais que bazora na ba tongeza autour. Ba tonga na ba tia ba implant na ba tia na maboko wana. Ce sont des péchés. La Bible dit soyez féconds, multipliez. La Bible n'a pas interdit de multiplier. Papa si ba bon ba na ko mto boko la bango. Yo so boti mwana opese souffle. Souffle nzambe tapé sakaye. Biso ba papa akufa mama akufa tokola te. Tokoli. Bato belé ata bino opesa ba témoignage na bino ba histoire vraie. Ouais. Ce que bota bato combien ba luka bana ba zo bana te. Yo ti batonga na vanda po nini musala et tout ça oweli musala. Mais ok no se pour boti pété. Ok no ki peli felo. Bato olingo bota te okili felo. C'est que tout donc planification, biloko nyonso les alliés sataniques pour s'opposer contre la parole de Dieu. Je parle de la parole de Dieu. Multipliez-vous, soyez féconds. Planification. Soit une autre planification, moi je sais aussi m'a été. Pourtant moi aussi m'a été. Soit qui côté mususu. Bible dit que nous avons l'occasion de chiter pour nous ninga. Yo comme occasion de shit, pasteur, mangengenge, pasteur, Luzizila, pasteur, mission. Kendere mission na mwasi na yo. Tozo ya pe na question ba pasteur po batu babiti. Na question ba pasteur wangu na oloba bien, na oloba bien. Na koteka ba pasteur te mena osungande ba pasteur. Po batu bazala quand même pe. Omoni pasteur za pasi yo mundimo lobele me biso to kopesa na batoli. Muninga yaya kosala boité so sala boyebo malingomba so sala bobo couple so sala bana bagoza répercussion mabe ozo comme pas maman na bango. Voilà. Docteur Patrick, est-ce que c'est normal que tu as film pornographique avant contact ou pas avant nyomi titi avant rapport sexuel? Bon, rapport sexuel là. Et puis importance na yango, il y a film. Maman, c'est rapport sexuel non nous en rapport sexuel, c'est l'ensemble des caractères et des comportements de l'homme et de la femme. Ah? C'est ça les rapports sexuels. Et ça au 512. Et ça au 512 tout est. Au 512 c'est les rapports génital. Ah bon? Voilà, en français. Parce que nous avons diplômé aux éducations à la vie. Na Congo ezaka bibale na Kinshasa na commune Kinshasa na veni Kabamba direction Wangata et puis na Goma muto asala éducation la vie ezali madame Besti Brock aza belge ndebiso tanga na pour na koyeko l'éducation à la vie kotangisa bat na école kopesa ba couple ba conseil na ba jeune fiancé ba conseil nde musana na tangela yango wana pe na yeko association na mama Nzambe kolbe mama ba maladie ba infection ba sida biloko nyonso surtout ko expliquer ba tout 10 sortes de sida, sida 1, sida 2, sida 3, sida 4 tout ça. Voilà. Docteur Patrick Nabongisi question lokolo laksinga ke rapport sexuel les arosangisa ba comportement ba caractère rapport génital. Voilà. Voilà, est-ce que c'est important avant que ça la yango, il faut que tu aies un film pornographique et puis est-ce que ça a moins conséquences té? Yo quand tu na lo baboy, c'est ça des films pornographiques. Ah? Ndena lo baboy, et ça quoi film pornographique. Pour na mater na biso na like sabato. C'est la même chose, film pornographique ça image. Mais ici il y a pas d'image, il y a des paroles. Il y a des paroles. Oui, frère, moi, tanga kanti de kanti gaïb singa pasteur. Na tangi kanti de kanti obi nazaki excité. Atangi Bible mazaki excité. Pour yoki ma lobe beti. Donc, quand la film pornographique, eza mabe, eza pe mabete. OK. Eza mabe, eza pe mabete. Parce que ça un film pornographique, c'est ça ma histoire. Monsieur Baola avec Sabino et comme la maman moko ya ba érotique, tout ça. Même temps na ba série, tout le monde a ba doit s'embrasser, ti ba kote na ndaku, mater moi na betu ba finiki dra. C'est la même chose. Au monde. Alors, les gens m'ont belé, au pe que ne ko sunga pe couple. Mais ko comme habitude té, bo permettre nga koto wana, bo lo baté ne ko tsaka ba démon na ba mari de nuit. Tous on m'a ramené sur le mauvais côté té. Ba film pornographique intention nango ezalaki kakate pour que ne benda ba mari de nuit ezaki pe vente ba nous so zonga pe ko kolisa ba amour bato. Mais mili mabe profitaka même maintenant côté ya boy. Moïse aboma batuti. Bible dit que les esprits mauvais entrant en David, il fait le dénombrement du peuple de Dieu. Moi, je vais écouter la paix, je vais écouter la Caïen.
moi m'a bé côté la Caïn, moi m'a bé côté la Jida, ateka Jésus. Pierre a côté moi m'a bé apôtre Paul kuto la Bible. Ti nenga kufa na démon nzoto na ye. Apôtre Paul akufa na démon zakana démon. Habik sa batu mais zakana démon nzoto na ye. C'est écrit dans la Bible pour retourner verset biblique dans rapé et on se retourne avec verset biblique. Apôtre Paul a lui boy à cause des dons et de la grâce excellente que j'ai reçue de la part du Seigneur pour ne pas m'enorgueillir, Dieu a placé une écharde conquis à moi. Il a mis un ange de Satan à moi pour que je ne sois pas orgueilleux. Apôtre Paul nous tambourana démon. Mais je dis que ça bat au nom de Jésus-Christ. Voilà. Avant dernière question yango docteur Patrick, pourquoi ba divorce est plus mingi na côté na bino basai na Nzambe et puis rapport génital et pas ba frère en Christ et pas ba chrétien et quoi que se dérouler comment est-ce que bino peut bozara na droit ya ba caresse, ba tendresse, ba scission, ba position? Ah masa wana tutunogani monsieur Zoya. Eh Cécile caméraman na signaler biso kuna Cécile. Pourtant on a banda mambo divorce pas ba chrétien wa. Et comme un problème, tu juste soit à 1 heure du temps. Na bande côté ba frère, na bande côté ba na comme côté ba pasteur, na qui na pas sango. OK. Mais oui pour on peut pas chrétien. Na qui pas ba sango, oh célibat consacré ba vie ba la pa wana. So na tout ni ba masser, l'église catholique ba sala musala nini. Oui bisangati. Ba masser ba sala musala nini pour ba gira V il y a célibat consacré qui a no biso to balate to sali la Nzambe alors na kati ya temple na parvis li saint li très saint ba maser ba sa musala nini po ba servant ba tanga la Bible wana baza ba ndimi bana ba choriste bazaka bana ba maser ba sa musala nini na kati ya église par rapport à vena bam oui bisangate. Alors question tout nous a question munene il faut bongisa émission wana pona yango oui. Parce que tant que nous sommes musulmans, ils sont musulmans. Surtout que nous sommes pasteur Cass, Pierre Cass, à côté RTNC, il y a un divorce. Après, nous sommes musulmans, non, à Bunga Zanzelate. Mes frères Pierre Cass, Atia, Matea original, frère Branham, Lobela, Atia, ma polygamie en Nimayango. Atia en anglais, pas interprété en français. Ba texte, Matea original. Aujourd'hui, nous avons confusion partout. Confusion partout en termes ya makambu ya divorce. Ba chrétien il faut ba yeba boyi. Molimo eza molimo nzoto. Yesu ye moko aye. Alobi ya kaisala bopesa na kaisala. Ya Nzambe bopesa na Nzambe. Na ndaku papa atanga na pasteur, na ndaku na Patrick. Kuna Patrick papa ndiona na noko. Ezate ono na pasteur na tei na sisi energie nyonso ya kotia kuna mukongwelembi na nda pongi bo masenga mai ya moto na lala te dernier conseil nyonso te nani atinda ki obala yo kansi ya obala na epona ba jino ba mlimbo ya mama mlimbo ya moto lubela mambo vraiment en tout cas nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission mais docteur Patrick aussi s'attend à question oyo. J'ai à papa na maman. Tosi sa awa. J'ai à papa na maman na tangwa kala bana mike bazako sala ba j'ai à papa na maman mais lelo yo to moni Canada a officialisé ngo ke bana 8 ans 9 ans bazana ba sentiment ba koko tika bango pe basala ba rapport génital. Na ebité o ezaka concept wane utaka na ja papa na maman est-ce que ba sentiment pe banda ko zala na ba jango papa na maman? Mais oui bien sûr attendez na za pasteur na ko banga na te.